Mercredi 1er mars, nazali na esengo ko présenter bino magfm mokolo lelo na pesi bino mbote pete bozali belé boza kolanda biso na antenne ya FM télévision. To fongoli basango mokolo lelo pona hotel Sabino lolenge nini phénomène malewa ezali kosala impact na ville province ya Kinshasa. Na babalabala nyoso na kati ngoma mokonzi Kinshasa okokuta banzungu bakiti pe parasoleil wona eza esika ya kolia babengi malewa ezali lolenge tobisika bie ekopesaka makoki na bana ya Kinshasa kolia na talo moke bongo na motango ya 500 francs tikomata na 1000 francs nde pesio makoki ya kolia na esika ya malewa okokuta na esika wana bilei babengi légumes loso tope madesu pona kobosa na te fufu me etalisami penza ete na kati ya malewa bayeba kolambaka to bayeba kosalaka mosala na kati ya ba restaurant ena bazali penza na kotosa ba règle d'hygiène soki mokete mbala mingi bakopesaka na bayeba kosomba biloko bilei biye bikolamba maka penza na lolenge esengeli te na boye esengeli to tuna motuna. Est-ce que bokolongono bwanzoto nde tokosomba na talo moke to ekosengela biso na sima kofuta misolo mingi na balopitalo na bayeba kosalaka malewa esengeli to simba kote mosusu ete malewa e akompanyaka to epesaka penza makoki na bayeba bali na inote to basali misala efongolaka bikuke na yango kobanda 4 heures kino kokene na 5 heures. Ndeko Patrick wazali kwado asengi bongo lisungi na bandeko o bazali mitema malamu baye babongo na kosalisa ye. Nga za technicien na bongisa ba moto na sala service ya kwado mbe na zangi soutien mutako soutenir nga zate ori na senga ba mbongo na balabala nde ba ndeko msu basenga menga na sala ka musala me na senga ba ndeko bakonza mboka basunga ngai balukulanga ta moyen na somba ta moteur na kwado po na sala ka ba moto ekenda misika emi ba mafuta emi ba makala emi makamba bele me bakonza mboka bazotala biso te basunga biso lokola biso oyo ba handicapé oyo tozo travailler tozo na posa soutien ya bakonza mboka ya wona souci na ngai za bongo. Vraiment, na zangi moteur la kwado, nde na senga ba soutenir nga pona soma moteur la kwado. Mana za père des enfants, na bongo la bana tant que ça rappelle bana, mais la difficulté autant que ça bana ma casse parce que bozoza mukie. Mais ceux qui déjà dans la capacité moteur la kwado, ils ont permettre nga et fortifier nga sumbongo o esenga foutre la tabana mjere. Pour l'état qui ba bisote. Déjà to sali 52 ans o Mobutu azalaki na papa na biso aleki papa pe Félix aya yo kli biso to mawache biso gouvernement akwa biso na gouvernement bana ko biso na gouvernement na to zote lokote o ko soutenir biso to foutre la bala classe to somba bala ba kaeme to so ça be pop fort na biso moko ya nga na zo senga na ba konzamboka batala biso batala ngai basunga nga ba soutenir nga na musa o na zo sala pona zo senga mbongo na balabala te na za mandia me na zo senga na zo sala musala oyo izo sunga bandeko ya moto bazoleka bakele zo biloko na bamboka musika. Tokitaki na Kimbantseke poto hotel Sabino lolenge kani route Kimbantseke ezali na ita moko ya malamu te. Anzeleza ya kobeba mweto so tovanda pona transport banda 10h tovanda ki transport moyen ezate po nzeleza ya kobeba atwa makambo elega na Congo o ba otala to ba omona te tozo kemba to mwaka bambongo yeke na ba payer batu mususu biso mo ba congolais to sufi banda 10h na vanda ki transport ezate tala prince eza ya kobeba moye ba camion ko te zate souffrance eleki prince na biso ezalaki bien ba ingénieur abacho ya mai baye fe batiango ata koto toza a mupanzi batika prince na biso bien bango baye babuki vraiment prince ezaki vraiment lixi donc jeep eroya eroleka transco ebanda ikoya boye transco ya soute bazwi babuki bakoti bachona bango bachwana pe ekoma kobimisa chaque jour mai chaque jour to lalika na bututu na tango to la mukabwe mai donc camion moyela eleka ezate zela o biso to comprendre soki biso to za suka mokilie o bongo soki pe to zala kana Kimbantseke to yebaka te to si to lembi na biso ba député ba yaka ka kosa batna ba loso na ba polo ya tuonga kuna voter te siko tala nzela transport komi pasi bakoma okata ba demi po nzela eza mabe est-ce que mboko bakonzi baza to bazate boteka mboka oyo to kabola mbongo nga kutu mbongo na nga na voyager omoni ba ingénieur o ba yekosala nzela oyo nde ba baby seli biso pena nzela mai yango nga kutu na makalisi na nga bokende na nyata pe mai yango bomona libulo zati awo bango batimboni na kati ya prince po bafingisa siko président na biso
ti batimbola ki prince bakota ki da prince awa batimboli batie tio na bango après tio wana toboki et bebi sinzela nyonso ndenge bokomi mona nzela ikomi boyi kosa na biso ya li gouvernement ata ela biso nzela oyo abongisa nzela oyo po tozala malamu awa boye baterase basalite na kati ya nzela na kiseso kuna pasi ya mai ezali kodéranger bayike pe balobaki boye na micro ya Mag FM. L'eau c'est la vie, bakulutu baloba kasi yango etikala kaka maloba ya pamba pona bana banga moyo tozalia wana kisenso bisika nini ba mama bakolela pasi ya mai pona bango mai ekoma lokola diama kasi na mboka mususu talandeti awa batondi ebele na babidon moto na moto akoluka azwa oya ye eteni po etakende kosala misala ya ndako lokola baninga mususu bazaka na ba pompe na bandako kasi bango bakendaka nde na ba forage to pe kosala ba distance milai pona koluka mai yango esali pasi pe balobi boye biso papa mai pasi tozana posa pe aboyela biso ba pompe penza mai pasi mai na biso na kisenso ekenda wapi tozana posa mai na biso ekomika bobima 4h 5h 3h tozana olala na pompe biso na kisenso fa mai pasi papa mai pasi nde yango tozosenga pa mokonzi ya mboka tala vana kisenso awa biso ba mama mikolo bo sito lembi to memaka ba mai yango ba forage ka ya ba mungwa tozomela ngo ka ndengo na mabumu pasi pa cho dépenser ba 3000 francs 4000 francs donc bala msu ba komene ba 10 ans ba ebi pompité kisenso ya la mai te to vivaka na mai ya mungwa biso to ala mai ya osomba to ala mbongo osomba au pire te to zo api ezate po bamoni élection komi pene ba ko kosa biso na kotia ba mai soki penza ba na posa ko ya ko sala mai na ndenge ke ya ko bongisa mboka ba ye soki ko ya ko kosa biso pona élection na ba polo na bango ba meka ko ya te to sengi na ba nyonso ba kota likambo oyo po ete ezali normal te ba mama oyo ba kataka pongi na bango tongo nyonso pona kokende koluka mai na tina kosalisa mabota na bango eyokani Naba wenza Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te po bikolo na mikolo biloko ezali komata mikolo na mikolo. Population ya commune ya Makala na Avenue Kianza, plus précisément na wenze ya Mawanga, bazali kolela na ndenge biloko ezali komata mata mikolo nyonso. Bateki bazali ko se retrouver te basombi pe bazokoka kosomba te po du jour au jour biloko ezali komata ota la poisson emati ndunda kutu koloba te engayo épice oyo babandaki kosomba na ba 100 francs 250 francs ekoma kaka 300 litungulu 500 tomates. Population bazali kolela po bazokoka koliesa libota na bango te boyoka bango ezo mataka so itokei ozokuta lelo pokuti prix mususu neti bambiso eza ba S eye mikolo eza ba 18 plus tango yo toteki yango na 130 000 pas même une semaine de lo na somi yango 145 000 donc ozotala penza mbisi okoyo koteka 1000 francs ezo senga oteka ngo 1500 1300 kilien pe bongo azolinga tende komi olekela biso penza makasi to sa sorti te po biloko eza cher na bilanga mukala ndunda 70 000 okanga combien pondu mukala 120 bilanga ba 120 000 oteko ozwa combien babanda koloba bakonzi bavandi à l'aise bakonzi baseka bino ba etala ba peuple oyo biso mo tozo souffrir mboko eza de ya okufa so tolani mukonzi nini ngo ya pa kitisela batu biloko nakosenga na bango nini bango deja bayebi deja peuple eza de ya okufa bakonzi ko bayoka kate baza ba vegle mato ekufa. Social ya mboka ezali kokoma de plus en plus pasi makasi bakonzi ya mboka bosunga population na bino na oyo etali social po chef de l'État alobaka na discours na ye elokwa liboso ezali le peuple d'abord kasi peuple ango bazali komona ndeti bazali nde banantsuka po social ezakaka
pasi na pasi soki bosungi bango biloko ekiti population azongeli kolia soso mobimba na mutu moko ekozala malamu po boye pasi na pasi. Na Kinshasa bakondi batalisaki na we etali garantie locative kasi na yango babayer bango na tour na bango bazali koyoka te bakosala lolenge balingi. Likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa ekoma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondi te komeka mosapite na mozindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative ekoma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzoka nde l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi babaer baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali konyo kwa makasi. Selon ba norme ya l'état ndenge alingi na République démocratique du Congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission ezali bongo ndenge ezali mais to sala constant na makambo oyo ya ba garantie locative ba bayer ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki ezaka ndako ya $1000 500 ou bien 800 ou bien au muke 400. L'état peut ça condition garantie faut 3 mois faut ba respecter garantie ya locataire mais awa ça m'a sauté alobi que l'état atonga ndako te mtatonga ndako nae alors tout ça boni soki l'état na biso aza makasi ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te au moins aboké na client azwa ndako tanto ndako ya $600 $500 $300 mais baer aza ko exiger garantie à 6 mois 8 mois 10 mois ça dépend baloba ke le tate atongaki ndako eza biso moko bakolo bandako nde totonga biso moko nde tokolinga yango biso mpe tokomolanda oyo ya bango mais osalanga mpasi nazotambola na baclient ebele na okende na client aponi ndako asepeli na ndako mais koma bayer azoyebisa ngai garantie na ngai eza 6 mois garantie na ngai eza 8 mois ezosala biso mingi mpasi tokosenga na gouvernement ya congolais bapesa biso autorité ki kozala bayer atie ndako na ye 5 mois 6 mois eza na place balimeo oyo tokozana la police tobengi bayembala moko bakangi ye ekomi otie mutu ndako ya 120 bozo kabone commissionnaire katika ebo kabone mbongo na biso commission to kabone ngo katikati soki ndako ya 120 tozo ya 60 biso tozi valeur ya 60. Yango tokosenga kaka na bakonzi bayeba kotenir rigueur na phénomène oyo parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ezala yonde otongi ndaku, il faut toujours respecter loi ndenge kaka balobaka nil ne to décide la loi. En tout cas ceux qui bobongisi ekosala eloko te. Tosali bino constat na we itali bongo lotili ki na ville province à Kinshasa mikolo snel azali komoni sa passe na ba client na yi. Tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label. Kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na e malamu te talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi. Soki bakonzi bata biso ba ozwa peut-être solution na courant po biso to courant to mona ngo te to yoka ngo kaka e ya ngo pété mais bata SNEL bazo na ba farti ko pesa to mona courant te tokitaki pe na kan luka bisika nini bana mboka o bazomi na ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na we etali bongo pasi na bango na we etali lotiliki makambo nyonso pasi courant pe ezate 20h mutazolala est-ce que mutazolala ba 19h 20h. Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa
na direction régionale Kinshasa Sud oyo ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable ya secteur bayebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant éco ma femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi, c'est-à-dire ekendaka 5h topé 6h yango ezonga kaka minuit topé 1h ndeboye topé simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité pour mboka morote ezala émergent na kati ya molili. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali wana pona yo ndeko oyo tungisama tango mulai na bokono kende okoyeba bongo na kozwa traitement na tango mulai pe na ba condition ya malamu. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Centre café ke yango pe ezali wana pona traitement na yo ndeko mwasi mobali oyo bokono ezali ko déranger yo kende komona bango. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kito problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa
temps oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya mashine ya mundele ndenge aza kodetecte ba maladi nyonso yaka komona mashine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na mashine oyo ezali kodetecte ba maladi nyonso okosenga te oyebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Esmicom ezali école ya métier oyo epesa mail na yo ndeko mobali kende yekola musala poete okoma utile na société. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces, et Opangusa Baparan Maya Misu. Awa, Okomi Tungisa Mate Pomwana, Akotanga, Lolenge et Lokobani, grâce à ma professeur Yamalonga, Oyo Bazali Awa, Bazali Dotangisa. Toko, ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awate esengi muntu ya mwana esala po amérite diplôme oyo koluka awa na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuningai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Studio Liloba ezali wana pona yo alanga nzembo kende enregistre album na ba condition ya kitoko. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po
awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esuki awa botika na pesa merci na bayi nyonso bazwi libaku malamu ya kolanda biso mokolo lelo kasi bino bayi nyonso bozwami libanda ya mboka boko ba toujours ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Fondation Maluwa Télévision pe boye bana kotala ba émission to pe ba journaux nyonso na temps réel na pesi bongo un grand merci na moko ya biso na kolanda biso awa na ville province à Kinshasa na temps belensa merci pour la fidélité na confiance. Oyo pesa na Mag FM. Un grand merci à l'équipe technique. Torre Satibou, Junior Santos, P. Emmanuel, Ilunga, Bozaki, wana pona kozwanga bilili ya kitoko pe na niveau ya montage tozaki na Francis Peta, kuna na régie tozaki na Koko Muya, DT Gelor Muya, Tobo Santé Dan Daniel, Da Cruz Makasi, papa ya ba As Da Cruz, esengo ezaki yanga ya ko présenter bino tokutani bongo na mikolo ezali koya baike kimia e ingela na mabota na bino.